Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Qu'est-ce qu'on a me repose en paix. Nali ah maman, papa exinga ki yoza la kamukolo ya botamaka. Ah bien. Ezala ki ndengini. Mama dia ali na ngai. To banda ko kata mfumwa na mama muyu. Tozo kata mfumwa. Mbala moko ba yebisi mama muyu bokilo na yo aboti. Bokilo na boti. Biso na mama muyu totiki mfumwa. Mama la biye. Toko keti kangana ke lokotala mama ki wasisula balobi aboti. Tant to komi mama mwilu azi mwana na boka bokilo na ye. Alobi boye. Alobi boye na kikongo na bila lingala. Ah Simoni. Okelaki nango lakati pozoki. Na pesi yo merci. Mama dia lingana zoyoka. En tout cas, 12 octobre 1951, 12 octobre 2024, jour pour jour, des fêtes jumelées. Et c'est Ngweza Ebele. Donc, on a 73 ans, il y a Papa Simon qui m'a Kiangani. Salut, je m'appelle Maman Asni. Je te souhaite bon anniversaire à Papa Simon qui m'a Kiangani. Ngai Maman Asani, moi di Christian V. Nasili kotonde ya Tata Simon qui m'a Kiangani mbotama elamu mobumo lamu. Moi, c'est Maman Raïssa. Je souhaite joyeux anniversaire à Papa Simon Gimbon Kiangani. Lelo na kozala mingi babengi yango évangile Kimbangu. On a dit évangile Kimbangu. Mana tambona, mana tawa, itunas na manza.
Modi ya lelo alobi tant biso nyonso tovandi awa eloko tokokende na yango mission na yo eza nini na lingomba tata mosantu. Quelle est ta mission au sein de l'église Kimbangiste? Ndenge nga na teleli awa mission na ngezaki. Ndenge biso tovandi awa mission na biso ezaki. Parce que ce qui m'a dit mission na été, beaucoup ont identifié été. Beaucoup ont battu avant ça de la nani. Maman batata, ya maman dit comme ça. Quelle est ta mission? Moussala na yo nini o yo côté la ne pas pas bien dans l'église Kimbangiste. Ni nos ça. Totali na mukana na psaume 8. Pison ototangi donc il existe que oui c'est pison tango les ali mot dérivé grec et ils va power et ça non pas power mais ba power yango les ali mai oyo ba bongisaki pona koyebela nzambe mais lokola ba power oyo ba bandaki koyebela nzambe na musique na mandala yango ba yango pison tant va traduire ba bon Bible ou avec la 70 grec ba bon la monoko ya grec de ba yeko 550 pison pour la monoko ya grec et commence 150 pison na kati ba pison yango ba tu ya mayeli ba savant tant na zo ba savant ba nani ba théologien oyo bayeko ni makambo na nzambe makasi bayeko kabula yango na biteni bakabula yango na biteni mine eteni ya liboso ezali loyembo mpona kokumisa nzambe babengango na lopoto les buissons de louange babuisson wana ya louange to banzembo ya nzambe kokumisa nzambe ezalaki pour bana Israël pour parler de la reconnaissance de la banzembo soki mokolo wana kozala culte ndako na nzambe losamba kokumisa babandaki koyemba babiso oyo tokobama bamoke bisomo 8 mponga na tangi bisomo 25 bisomo 29 bisomo 33 47 92 93 96 100 5 55, 50, 113, 117, 135, 136, 145 et 150. Wana nezalaki banzembo nkunga oyo babandaki koyemba soki bakokumisa nzambe. Banzembo ya mibale etemi ya mibale babengango bison de drame. Wana ezalaki banzembo eyaki babiso nini banzembo ndakisa toza na pasi na mokili. Ah, bakufi. Ah, bitumba. Tant qu'on est dans le Sangana, soit on fait un drame national, tout est sur tout. Bakou sans zappé, si on va voyer, babanzebo, on va venir en pisson, yakolela. Yakolela nzambe, pour baza la passe. Bapisson mango eza yakoye. Nambango, pisson 3, pisson 7, 9, 13, 16. 18, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 52. Bon, on a beaucoup. Et puis, il y a ça qui a banzembo, babane kobengango pisson d'instruction. Et dit koloba, pisson ya banzembo ya mateya, wana ezali pona kokumisa nzambe te, eza pona kolela te, ezali soki balingi bateya na nzembo. Wana te bade koyobango exemple na kopesa na Bible psaume 15 na 24 ezalaki so le bade ya bana ya Israël ndenge nini bakoki kobongama mpona komona bolamu na Nzambe. Psaume 1 15 19 37 49 50 52 53 75 80 82 91 tata moni mon santoyer ye akiti
na ntango wana babison bazali koyeba yango moto abongisi ayebi me na ntango na biso tata moli mosantu akitisi biso ebele ya banzembo kati na yango toza mpe na banzembo ya kolela ya koteya ya kokumisa nzambe bongo na bongo soki mpe toza na pasi neti kutiawa kolela na babondeli toyoki ate ntango bato misato babondeli toyoki te balobi awa nzambe nowele te bayebi awa ta nzambe ankenda wuwa yesu mwana davidi tina ya banzembo me mpo na lelo na lisanga na biso ya mokolo mwa lelo tozwi bison 8 bison wana biso tozwi ezali ya David akanisi atali likolo atali basanza atali moi atali mokili alobi nzambe ndenge nini biloko kikoyo osaleleki monene me yo ozali kaka kokanisela moto oza ntango nyonso kokanisela kaka moto batata bamama biso mawana eza na contexte na biso lelo papa Simon Kimbangu déjà na mbula ya mwambe à l'âge de 8 ans akei na cour na bosongi na ye kuna kina otala banzombi na papa Kika o bazalaki libote ya mama Kinzembo na bosongi na ye lokola nzoto ezalaki malamu te asengi mama Kinzembo tikana kene kope mama moke na nsima akei akindi na likulu kuna na kungu mwana ya mbula mwambe 8 ans ntango mama akei kotala ye mama Kinzembo akuti papa Simon Kimbangu na likulu mama alelaki alobi nana kokisina ngai mwana kolela na ye ntango abaloki oyebi libula ngo tokende kuna na panfu malongo nzambe sebe mokianga akuti papa Simon Kimbangu mwana mbula mwambe alobi na ye mama tika kolela na uti kotala bandeko na ngai oyo ngai na ye kobikisa mission ya papa Simon Kimbangu sauver la race noire. Na yuti kotala bandeko na ngai oyo ngai na ye kobikisa non seulement papa Kimbangu alobika ye kobikisa bato mwindu mais ayebi kobikisa mokili mobimba mpo na nini mpo enseignement oyo na bandeko na biso bayelaki biso ezalaki soki ya nkolo Yesu te ekomaki mateya ya nkolo Yesu etrike mokanda moko naza nango awa epanzanaki na lingomba metondikishaka mokanda wana monsieur Frédéricin akomaki yango eza na français na kokende bisika te nazuta paragraphe mokanda yaki na officiellement d'église ere wana papa secrétaire mba chikari ntango papa mfumbanza Frédéricin azalaki secrétaire ya papa alobi nganga nzambe monene papa biso tomoni tosala makasi lingomba oyo ekota kati na biso awa lingomba oyo ekei epai na bango bayindo bango moko bazonéglige yango bazomona lingomba yango valeur te mais tosala makasi j'ai lu la lettre kobi kofa konga na sango pas de commentaire tosala makasi lingomba oyo ekota na mboka na biso awa na Vatican meme banyama na biso bambwa na biso bakotambola na bituka ya malamu mpo tokotosa maloba ya nzambe na bango oyo bango bazondimela te Kimbangu les grands dieux Kimbangu nasukuple wana nasuka mpasi wana félicitation biso bameki mikanda wana elekaki na lingomba bakomela na mfuma mbanza lettre nga naza nango naza na lettre même attachée ya mokanda secrétaire général national de l'époque botambaiki ntango akomelaki papa biso tokobiblia lettre wana mais lelo tomitungaka te mondela Frédéricin alobi soki lingomba oyo ekoti kati na biso tokotosama ya kotinda biso me bankwa na biso bakotambola na mituka ebi biso baye toza na kati ya lingomba yango
tozala ndenge mission ya papa Simon Kimbangu ezali ya komema mwinda na mokili mobimba kotransmettre la vraie religion natali so mokanda mibale naza nango awa moto akoma yango koza nango Van Impe ye azali ndenge soki azalaka kino lelo azalaki kuna na kati na Belgique abe makambo moko elekaka kuna na poto koyibi yango akomeli biso kokanga alobi bino bakimbangiste bokanisaka bozali une petite religion, vous n'êtes pas une petite religion, bozali religion monene lokola christianisme, islam, bouddhisme, mais bino bozokanisaki bozali religion ya moke bamama tata. Le kimbangisme n'est pas une petite religion. Nous ne sommes pas une religion. Donc, avec vos religion, il y a un nez de la religion. Kasi, bino, ba, biso ke nokusa, de la kuna, bozo ke de lokola kaka théâtre. Ngada no no. Van Impe. Boyebi teke makamele kaka pa na bino to yebi. Boyebi teke nzambe bino nde bato bokobikisa moto mwini mobima situ africain. Mission papa Simon Kimbangu. L'Afrique n'a pas de libère. Afrique est un énorme livre de Koloba. Au retour d'un motu, ah, papa Yozawad, n'a pas 100% catholique. Très bien. Sauf que n'a pas Zawad. Ah, n'a pas Vatican. Quoi n'a pas. N'a pas 100% protestant. Très bien. Bon, on nous a mis dans une évangélique. Ah, évangélique en Akati, l'Amérique. Nous avons 100% musulmans. Très bien. Bon, nous avons la vie de la Mecque. Mais on a fier de Bissot. Je suis 100% kibaniste. Aux Années, nous sommes Congolais, nous sommes Africains. Bon, nous avons la vie de Nkamba des Anouars, en Afrique, Awa. C'est quoi, papa Simon Kimbangu aye kokunda etumba nyonso ya bundaki pona kozongisa yonanda yesika ya moboli tozwilo yembo oyo o nzambe bolamu nini oyo biso bato tosala eloko nini yo mipesi boye mpona biso onyokwami na yo 30 ans oyokende na yo olobi nazonga lisusu nazonga lisusu mpona nani mpona biso yo moto nyokwami 30 ans oyokende na yo libela olobi nakozonga lisusu nakokisa mission na ngai yango tozwi loyembo wana nzambe tozali banani mpo okanisela biso toza banani mpo lelo ndima mpo tolekela esika wana nzembo moko na kosenga te mais epesi ngai lisusu ntango toyembaka bakrus bazoyemba tolandaka jeteki ayembi nzembo moko alobi nganga nzambe aye nayoki yango ndenge wana mais na nzembo wana nayoki atiki nzoto na ye ya boloko atiki nzoto ya boloko ya mibale atiki nzoto ya mafinga ya misato alaki nzoto ya mokulu esika nazalaki motema na ngai mosoki motema na ngai mosoki mpona nini atiki nzoto na ye ya boloko balingaka nzembe lobi papa Simon Kimbangu atiki nzoto ya boloko atiki nzoto ya mafinga balobi papa nyakenda motima balobi alati nzoto ya mokulu moto na moto apesa réponse na motema na ye est-ce que ya solo vraiment papa nzambe kiba okanga na nzoto est-ce que bali kokumisa ye vraiment est-ce que bali kosango na papa vraiment moto na motema tu na motuna bama batata mpona leka na biso wana nde tolobi ke tokosala évangile Kimbangu tokelele mwa mobanga mokolo mosusu tozwaki grâce
Pour papa n'a rien à battre, tout le bacanam, mais de joie qui grâce. Pour la vie, madame. Papa a tout à fait comme mon Mbala Balé, pour salir là-haut, a béni son cas. Tant que tout continue à bureau, et on a papa pour Bazalaki, que son âme repose en paix, a bien papa pour bébé. Moutamaki, Chakalaki, a bien un au bas de l'élément. Tout est calme ici, donc, Ngaï, Bolixon, Ngaï, Samalamte. Ngaï, l'habillement, habite Yotikana. Tout Fukami. Tout suis 15 minutes, tout va dans et là, on a 6 paquets de poissons. Papa, voyez, là, il y a papa. Nazali, pour le comme so. Nazanati, Nalobi, papa, on s'en fout du sang. Alobi, la France. Mon compagnon, pour ce n'est pas bien. J'ai garde de trois pouvoirs. Pendant l'eau, c'est un gars qui nous soutient dans la vie. On a porté ça au terre. Nous avons d'autres pays. Et ça, notre terre. Yami Balé, on a tout dit beaucoup non. A tiki nzoto na ya kololo. A tiki nzoto mafinga. Lelo nzoto le kumu. Est-ce que tu peux passer le kumu? Na kokena ba détail planté. A tuni biso. O ngaye sa bien. Alobi ko yidi mon papa. Na bi papa. Mon papa na tango na bi ko yidi alobi. Mon papa c'est qui soit bon ko konzaka. Yidi la yi. Ce qui kaka kei ba wona so ko ba. Ayete abindeke mutali bomba sisi bamoni ngai molimo santo mais soki natindeli kama bazala so molimo santo te bato mosusu bayeli kama napesi kaka likumba wana papa na bakisi te nzambe na nga azotala na ye ayeba misusu bayeli kaka na kamba na lobi na ye likambo ntango akomaka na premier poste abwaki mais oyoka bato molimo santo est-ce que tozopesa papa na bongo? Est-ce que tu peux savoir papa le coup? Ou bien le coup, tu as dit que tu as des alliés à Yamaloba. Malamu nini oyo biso to saleli. Tika nzoto ya boloko, atika nzoto ya mafinga, azwa nzoto ya lukumu. Mardi oti koleka kuna, obola na karaton. Atuni le longa yimbe na ko loba na batu. Baki ne kotala ke atuni mute elebe. Avec le bébé, les gens qui ont un rôle, quand on a sans eux, Mardi, Batata maman, Wabi le coup de sa papa. Wabi le coup de sa papa. Donc, Batou Moussous, pas ta fille, papa. Ah bon? Eh bien, le coup de sa papa. Tony, l'éternel. Totali na déterminant, mitano ya Mose, déterminant na mokuse, boyebi, boye parti dans la fondation, les aga rappel. Mais rappel, il y a un seul ami, Moïse, Nzambe, Asolo la Kinaye. Le 4 août 2021, dans le centenaire, toqué Kaba, et on a vu ce que on a parlé présidentiel. On a dit parler présidentiel. Papa, on fait pas de la banque de l'église. Alors, ça va dans la banque. On a dit papa, alors ça va bien. On a dit bon. Est-ce que nous avons confiance là-bas? Nous avons ça. Il y a un pays qui est là. Nous avons bâti dans la qualité. Autant que nous avons ça les copies. Mais dans le bagage, nous avons coûté 4 na bagage pour ça la sala boyo. L'olendo. Avec l'olendo côté ma casse. Et l'ouzitou et ça discute na bagage. Avec bien papa pasteur. Oyebite que nzamba ndinga kutalolende. La biengeta papa. Oyebite ke nzamba ndinga kutabi matsakate ingeta papa. Na kusala na banani.
pour oyo nyonso bapapa bakanga ntango na osekoki papa alobaki nsima ya 100 ans mokili fe yeba nani kibangisi te sikoyo moka tuni mutuna ali bon gene nini ya kosala na ngai yango wana kokende te tokosala lokutakano ya bagene baoyo bazalaki 4 kutu tokotaka lokutakano wana papa atuninga est-ce que makambo oyo papa mfukolonga banda koloba na bino olobaka yango tozalaki na shino na nsima esika na nsima papa abengi biso papa nyangeta alobi boye mes chers enfants dans 50 ans dans cette église on va oublier que Nyangeta existait on fera tout pour déraciner ce que je sais faire mais heureusement mon père sera avec vous nazalaki tozalaki naoluka kolongola mayo ngai napesi bino kasi naza na esengo oyo tata na ngai ye moka kozala moto na motani tuna papa ayebisi biso kaka na nsima mokolo yango asekaki nzembo moko ya jédeki asekaki biso yango c'était le 5 décembre comme ça ndididi tata endididi tate mwela metata wetikwa muswa nsiye vuvutata siwatani na bwane mupatu wa kuisa dilanga kongeibeitina kina kyali munyitwa meko kansi kyali mumwelane kalizeye kyopyankanu mumwelane kwali welina nzeyeboni tusiyaomela kwanyetata mwela metata aliyo oyiki nzembo wana nalingale likoloba nazolela epai na nzambe nazala na mawa ya molimo kasi mawa ya mosuni te mpo mosuni mokolo mosusu mokokufa na mibeko na kokamata makambo mibale o papa nyangeta alobaki na biso mpo nalinga likambo liboso bama batata tovandi na shinoda lokola bazali koteya na kotanga bakombo ya bato batangaka kombo ya bato exemple ya malamu mama nduma na biso wana akomprendre te azongi nakomi na bango akomi na bango alobi me papa nga nasali nini mpo te papa Nyangeta aloba na ngai nakokisa maloni ngai ya malai na ntongo aye na mokoto oyo bayebi mokoto papa ande oyamba na ntongotongo afukami papa ayebaki atuni mama ndumba osali makambo natindaki yo mama nalelaki papa moto azalaka sentelama aniyeba kaka asali biso ngai papa nayebi te likambo ino ngai nakolobi na ngai naki ezala sentelama papa anda kotonga akufi sikoyo ntango tozosambisa ye ye alobi bato nyonso tu oyo wana azalaki na bona likambo fo bakufa ngai namoni mpona bikisa yo awa na mokili soko osala etumu kuna mokosala etumu ekozala te moya kobikisa yo kende okota sentelama pamba te otongi mutu baninga ndenge tovandi awa banani basentelama kaka soki nalobi amen bokotala na makambo bato bayebi na bato bayebi te tozalaki awa na shino na loboni na nzela mamawa papa Nyangeta ayebisi biso babetela biso lisolo te ezalaka likambo wana yoki na oyo mokomoni oyo nazoloba na moni aye wana papa alobi na biso asiliki alobi bana na ngai boyebi teke ntango botongaka soki okoti ndako nzambe obandi kotonga nguya nyonso oyo nzambe apesaka bino ekendaka epai ya moto ozotonga eyango ozomona bamaladi ezali ebele moi Nyangeta je deviens maintenant incapable à dire en français na komi incapable de protéger bino mpo na protégeaka moto atongaka moto te papa yebisi biso mondimi oyo alalaka na kanda ngai Nyangeta na visitaka ye te moto avisitaka ezali satan abengaki ngai tosala témoignage alobama na papa likambo na koloba eza likambo ya papa Kisoloke na mobeko alobi papa Kisoloke alobi na ye mwana na ngai ozokaka 21 heures lelo kende kolala avant anokovanda na selema ngai nakoya na butu
tokotambola lelo na ndaka bandimi na yo. Papa azongisi mwana 19h. Tango azongi o nazoloba nazali na cassette na ye nasalaki na émission wana. Tango azongi na ndako na ye si mwasi na ye mama. Papa azongisi nga lobi aya kozonga tokotambola na butu. Papa il ndako na biso te. Mobeko. Biloko tozomona mike yango zolokola biso molimo. Biloko tozo négliger oto kotisi tozomona moke bakora le panzali makambo panzali lingombe za susu na esengote amoni porte chambre de fou. Papa kuta kuti apisi torche longi na ye lokola ndoki papa kuta lobi o yaza ndoki te mais alala kana kanda mondimi akoki kolala na kanda te soki mondimi alali na kanda butu mobima ti tongo nzamba ko visite te mais ngana yokaka na tongo oyoka mondimi azokombola ndako alingaki de steli azoloba kanda na lali na ngoya oya komeka lelo oya akoyeba lakini nosidi soki nazongi na kanda naza na université epesaka bakamo omona mpe mama azolaka mobali na ye awa nga nazokende awa ozokende yebaka kanda nalalaki yango na yo kende na mosala soko zomi okomona azali nesengo naza nesengo kolobake nalali na kanda et pourtant nzambe nyangenda alobi nzambe avisitaka te ndako oyo bato balalaka na kanda satan tavandaka lisika wana mais lelo kotala bandimi kanda yango mfuma mbanza kolandaka mpe maloba papa ko vendredi na ntongo na nkamba azoloba lobi bolimisanga papa diakonga nalobaki nkambe ke kovanda bato ya motema mokuse te bato akandakanda te toke tofukami yoka alobi nazoyoka mawa esika tokendaka nakuti bato misato na premier poste bazolela bandimi ebele na bakisi te alobi bandimi ebele oyo nakuti na premier poste bazolela mpo na kotonga te bandimi oyo baza na basi na ndako basala libanga te toi bandimi oyo bafuta kambi te awa babeleteka lisolo te awa nzambe simokima okiangana alobi nakuti bandimi ebele bazolela na premier poste nakoloba oyo nayokaki na kobakisa te alobi bandimi ebele baza na premier poste mpo na likambo kotonga te bandimi oyo baza na basi na ndako basali bana peto te toi bandimi oyo bakufi bafuti karte te mondimi naliki kanda ya nzambe etelami likolo ya loposo moyindo nzambe alingaki yo atindi molimo santu lelo elaka ekoki akiti na loposo mwindo okotosa lisusu nani kanda ya nzambe ezali komonana lelo bato babosani nzambe oyo na ntango ezali kuna banganga ya nzambe bakomi kosalela mpo na lokumu na bango batiki ya nzambe lelo biso na mboka na biso bapaster soki abandi kofinga papa simoki mbangu banda na ntongo ntina pokwa na chere na batelevizio kofinga ta papa simoki mbangu ebotolaka mais ezali alobi bino boza libota na ye bokosepela mpo akaniseli bino bapapa bakaniseli biso papa simoki mbangu na 1913 auti kisasa ntango azozonga aleki pai na mpemba boko akuti na papa diswemi ali na muta diswemi ndo petelo muta diswemi ngai ndoko moni ngawa na kokangama ndeko somona ngawa na kokangama sima ya kokangama na nga na kozonga na nkamba na nzoto ya elenge me na koleka awa na koloba na mokolo na kozonga elaka na mokuse
J'ai consommé 31 minutes. Audace m'a consommé, il me reste 14 minutes. Namukuse. Papa, c'est moi qui m'a wakangami. Histoire de ça, mon aïe, mais tout ça, mon total, c'est qu'à autolobie, mais ça y est, hein. Faut que ça y est, pour être à canister les bisons. Alors, les bisons, quand on a eu les colonnes à bisons. Papa qui m'a wakangami, vous voyez l'histoire. Le 12 septembre 1921, le 13 septembre 21, à Kominatisvi. Le 3 décembre, d'abord le 12 octobre 21, ben vous voyez que là, date à l'élo, na tono, abimi. Le 3 décembre, bâti na train, 1921, à Lobi, na Mundele, ngai na kokendete, ce qui n'a coûté na bana na ngate, mi balé, na mwasi na ngai, pour papa qui se loquait la kenaka déjà, na boloko. Banda le 7 octobre déjà ça kelaki na makinzeko batuni nana kozwa mwasi ya kimba boye l'histoire hein très kelaki te kuna na po parler nga pona temps nana kozwa mwasi simo kimba mutaja kanwa mutakumpenda mutakupe bakatela bango boloko musika te ba bilbo vana na nwa soki mutakei ndebo ko sala boloko na bino kuna batindi mutaja kanwa akezo mama bwi asi papa Tiangenda, vas-y papa, Tiandunga. Papa lobi, nakoyamba bango mbala mo côté. Ayambi maman, oui. Ayambi papa, Fumambaz. Fumalongo le na biso. Albi na biso bana, nazalaki na 3 ans, mais na simba ga tata langa lobaki. Tata langa lobaki nanga boye, Tiangenda. Nzoto nanga ezokende ko tikala kuna. Nakokabula nzoto pe molimo kuna. Yoko za mukumba yako yako kamata nzoto na ngozo ngisa yango soko zongi nzoto na ngana nkamba yangenda muto mwimbe sili akuzonga sona bokote me poso ngisa yango libe ku mitango mikolo ya tukya libe ku mitango o papa simo kimba akena papa yangenda mwana 3 ans kuna toleki mutakumpenda azimwa meya apesi na papa zim meya mokati na poche mibala apesi mama mwe alibo ke limala tango basali kolongwa na tisivi po bazonga mutayakala mutakumpenda mama mwi na papa jangenda na papa jalungana mama mwi la papa jakanga leli mutake mbuta batala boyi elenge mobali au tikola zokita nzembe bibi totala bandele dieto ya tusuki. Bon, agangi, mbuta komi mwana. Maman mouda lodi, mbuta dakam. Likambo simba yako. Eko mona na miso na bino, ndenge tata na bino, akiti elenge. Bref, aliposo. Papa qui m'a moitié 19 janvier 22, akomi na boloko. Batie na kati na boloko, kuna na boloko, liboso taka danzo to pe molimo. Ota to vandi lelo ao. Renaissance. Mokolo mususu boyebi ke papa ki maka bana ko mona mais na ko makami balé pour temps. Papa Nasena Raphaël azalaki directeur ya bata. Mutu mwitu kaka o ba pesa ki nzela à part papa Timothée Kimbanza. Kimbanza azaki chance pas azaki gardien. Mais papa Nasena Raphaël azaki pe ami à papa Daniel. Sikoyo papa Simo Kimba walingaki mingi. Yende mutazoki nzela ya kutana papa. Chaque ndenga lingi. Mindele batseki nzela. Aye kutana papa. Abina papa nazala moninga na ngazali Camerounais. Asali 25 ans à Botité. Yango atindaki naye bisayo. Papa Kimba ngalbi naye buta nasena. Lobby mercredi na 15h. Bo vanda bino baye na ndaku na yo na koya. Papa le ici. Papa Raphaël Nasena lobi. Papa, yoku tu bapi patika ko bimati. Oyebi penda ku ngate, bano kota boloko otamboli te. Okoyana na ndaku na lobi. Nasena bo vanda na ndaku na 15h. Na mwasi na ye, na tata ba vanda na mwasi na bo zaka bino misabi. Na koya. Papa Nasena Raphaël Akia ici moninga na ye alobi akoya otala biso na 15h. Comment?
Yé Moutou. Yaboloko. Papa dit 15 heures. Porte Fouamité. Papa qui m'a wakoti en chair et en os. Tant wakoti, elle dit bon, n'a pas eu la dignité. Wapi maman, yé, bobo tina noté à qui a beaucoup fleur, à Pessi, papa, tafuna, pesa maman. Aïe bobo taba, bobo taba na négocier mon bail. Mais si bobo tina la mort, bobo ma casse en zambété, bobo bakisa. Casse, et l'eau qu'on a pesa bino, mon béco. Awa, vous allez au bota, mon colombo te ko ya mwasi na yo. Mon colombo te ko beta mwasi na yo. Mon colombo te ko ina mwasi na yo. Yo pe mwasi mon colombo te ko wanga na bani na yo. Mo beko. Abi na sena. Samedi na 15h ya resina to kutana. Na 15h na bosa na yo. Papa zo. Na sene komi samedi basi banoko sala te na bata. Mundela bengi ya lubi na sena mwa musala moko ezali awa osala yango mba na sena Raphaël ko batatawa abi mais papa bengi ngai abano benga papa kimba papa bengi ngai na 15h bon na kilega ta na 15h30 papa on comprendre ngai asali musala akomi na 15h30 akotena papa kimba papa zotale kaka ai papa na ye mbalami papa bano yemene siko mais ambalo papa zotale kaka. Et papa na ye abine na sena to kangaki likambo lelo to monaki ke tango to kozwa indépendance na pesa yo konzi siko to zelaki yo na 15h yo ye na 15h30 kono saki ba ma batata mobeka mokeza la kate mobeka monene salakate na sena Raphaël aleli abitoka kili kamuna baki no 15h isune kufa nana monisi yo balobi kimba ali biali bobeta kwa ngoma bali babeta kwa ngoma fimu papa kimba ya lobi bobeta yete bobeta ngai tanga beti mais Esther a besi papa simo kimba fimu papa kimba siliki mbali bosa sikana boloko kana papa simo kimba esalini ba moni escalier ebimi bandana boloko ti likolo yozoganga o kimbanga za nzambe te bandana se ya boloko ti likolo kimbanga azali komata azokende bata boloko bagangi mozeka sombo kimbanga kimbi akeye ete azokende mundela ye abi kimbangu yo soko okeba kobomanga afukami abadikolo kimbangu yokelanga mawa nde papa kimbangu asongi le pouvoir divin. Alors que il y a ça dans l'espace T, ça dans temps T. Il est tout en tout. Mbam Tokende, en 1948, avant Kabulanzo Tonaye, Kolaye Moïse Yalobi, Kimbangu, Boloko Nayo ici, les Alaki exactement le 12 octobre, papa Daniel Abzaki sont le 12 octobre 1948. 4 octobre, Abi Boloko Nayo ici, il faut bima. Albina été ngai le kusala 30 ans pour battre ngai par mon capacité tala mawa ya nzambe ya totanki esayi 25 wana tokumisa ye malamu ni to sala pota kanisa biso abi fona sala 30 ans na 1948 le 12 octobre dans kola kei boy parnenga ba secret du kolo wana na yina ngate na lobika ko na na papa danga na li papa kimbanga mati du kolo a commis dans l'école, à ce ta porte. Bon philosophie, bon tout n'a pas. Ce qu'on dit que le moment dans l'école, n'est pas la Kenya, sont aux ongate, n'a la zate, bengana c'est la nante. Avec qui porte, papa Daniel a l'oni, kono, atini ba angelou, bon qui ne vous tape, baye ba fungoni, faute na ba moté. Nzoto ngana ye na bo, eza passe baye ba yango. Kas, tika bango, ngana bango, tokobota mabisusu esika moko. Na kotala shi ba boye banga kakati bazalaki barangi abia kobota masuna ba musika moko et ba kotala c'était le 12 octobre 1948 le 4 octobre 51 papa bimi na boloko na ye moko abimi na cellule na ye abimi na couverture na ye alobi
akeko pesa bato boloko mbote asisa lobi boloko nanga banda lelo esili le 4 octobre 51 bakebenga monsieur Servé o kimbango abimi kuna abi boloko nesili monsieur Servé ya lobi kimbango nga nazi mukanda te oyo luya epesi yo nzelo bima alobi monsieur banda lelo na kokota sona boloko te oliatika na ye abengi basoda bozokise na boloko soda moko akosana epene na ye te papa kimbango alobi yo nde simbanga otyanga na boloko akoki te abengi gouverneur central général babengi na Belgique balobi ale bomobilize basoda bakebenga papa na se tata nokuna tokoki Raphaël aya mbuta nini mwana nanga na se na Raphaël banda lelo na kokota sona boloko te mindele bakanisi nga na kotia violence nazalaka muta violence te nazalaka muta mobulu te na kotika mpe kotia mobulu te tata na biso azalaka muta mobulu te lelo mobulu oyo ezali komona na kati na biso euti wapi tangini na fuya mfumu wapi akomi mukanda baki tala simu kimbango azoya kuna me na bashere akomi kuna bapesi ye mbeto alobi na kovanda na mbeto te eza elembo baloba te kimbango asalalaka bokosunga mbeto te asali 30 ans na socle nsima azwi mbeto nde matela kiti na se azwi kusin abi na kolala wana komi le 4 avandi sante na ye ezalaki nango sante ezalaki mateke akobima na kozonga toye kokoma le 8 sango abe avien sekoto père Bavon père Cosmos na père Baudegrin côté lié na 4 na ma sœur et Dorcy Bavon Cosmos Baudegrin sekoto a dit mwindu les restes belges bayiba likimba biso tomoni ete tozo baptême na biso bango bazalaki na likanisi papa kimbango azwa baptême balo bayika tubelaki masumu na ye papa kimbango alobi ngai se nazwa baptême moko naso esika na kotia baptême na bino te bazongi le 10 Baudegrin père Baudegrin aye bazalaki na ma sœur et Dorcy belge bakoti papa kimbango alobi bakebenga na sena po na sena Raphaël azaki catholique fervent ya makasi bayebisi ye kende na koswana tata no andi mabateme na biso papa na sena alobi mbuta alikamni papa alobi na mwana na ngai alaksi Baudegrin mosala tala nganga nzambo oyo azokoluka pesa nga bateme na makasi nazoboya azotukusa ngai na monganga oyo alaksi ma sœur et Dorcy na boyi ya esi bango banoso na kikongo na sena na papa kimbango noso na kikongo aesi bango alobi aboyi na ye botika bango balobi yo za mondima catholique ndima habité nde bazongi les 11 père Sekoto avie Sekoto abengisa babongo abenge nzambi malem abengi Camille malem bayaki basoda sergent banokengela bango sergent Bosabo tant baye aesi bango abi bana na ngai mikolo na ngai ekoki lobi na 15h nazotika bino mais papa oza maladi te tozotika tobima alobi te nazotika bino bote mikolo na ngai ekoki bopesa maboko apamboli bango alobi bokokende bitumba bokozonga lobi na 15h on dirait qu'il est 11 rapidement les 12 6h du matin ça va pas continuer l'équipe na ye ayebisi sergent Bosabo papa lobi mbuta papa kimbanga lobi akufa lelo na 15h te bazosolola azoteya avandi boye azokuse na ye avandi
abengi bango baye abi botala man heure to komi heure ni 14h45 minutes 15h ou le quart ayesi banga lobi nalingi naloba liloba ya suka ya papa Simoki balobaka mowei liloba na ye baliaka te papa pa bimisaki liloba ya suka ndenge papa kisolokela alobaka ke le belge le doivent papa kimbango alobaka ayesi banga lobi nga nazokende boyeba yango nzambe asepelaka na mokristo oyo azali kotosa mibeko nzambe asepelaka na mokristo azali kosalela bolingo bosambelaka ntango nyonso bolemba te liloba ya suka liboso papa kimbango apesa adieu bama batata 15 lekuki abeti mbala misatu kotoyo abeti mbala misatu kotoyo papa kimbango transmission pouvoir michobo wana mutema foi ekepa ya nani ekepa nani mbala moko bakongo Benjamin kebisa papa tiki biso metala kuna na kati makambo basali bakongo balobi tokotika papa te foto kende kosenga papa nde bakongo bana kovanda kuna bakenda kosenga papa mais papa James Dibelelo papa Nkasi Etienne papa Coupe papa Mampuya baki 6 baki bakutana Benjamin yebisa docteur toyer so akopesa biso nzoto papa docteur Roya bengi ba bon lokola baza ba Congo bopesa bango kasi mobeko ya liboso banda ki Congo te banda pe dingala te kaswa yi yami bale mutata kisama yemi yami sa nzembo moko yema mate ba pesa ba bengi papa James Ndibelelo kiambi yenda zalaki mukolo ba bon biso yonde ya biso ba Congo to kundaka mutu te so to sukoli ete bango mi bali ba kotina papa pe pona kusukula papa tant ba ke sukula papa tala ba yela ba belge ba kuti ba belge ba zui moi était na cigarette na limette ba tena kilo ta 4 ya papa mbala moko Benjamin Ouaya c'était infirmier akep c'est madame Odette infirmière tala makanto kuti kuna madame Odette Alicie ma sœur est toxique mutatsaki yango po ba trois mona ke papa ki mba bana ko mena likaya motema mate donc sili cercueil ba cotiser mo ba sobi cercueil ba sobi couverture l'état pesa ki cercueil bien que prisonnier ba pesa bango 5 soldats munele ma ki na cimetière te ba ki kunda papa kunda maki l'honneur te ba ye mate ba tie bulu ba kundi et tant bazozonga ba tiki di soda balitato yo bakongo yo omona bakoya bazi cercueil allez botika ko kengela nzoto papa laisse maki na nkolo Yesu c'était le 13 octobre 1951 ne papa kontabi bango basongi le 14 ne papa ay komona la tenue militaire na bible na mundela ye mais c'est ça ye a botoli bible mais ça venait comme 10 azandi balo il faut pas fouiller bolo ko ko batoluka nana azana bible kimba wana azaki témoin papa matanga pour ça témoin du camp to comme il a batté na kuti ya madi qu'est-ce qu'on a me repose en paix na dit ah maman papa yesinga ki yozalaka mukolo ya kotamaka ah bien ezalaki ndenge mama dia ali na ngai to banda ko kata mfumwa na mama muyu tozo kata mfumwa mbala moko bayebisi mama muyu bokilo na yo aboti bokilo na boti biso na mama muyu totiki mfumwa mama la biye to ko
soki etika ngana ki lokotala maman ki wasisula balobi aboti tant to komi maman mwindu azi mwana na boka bokilo na ye alobi boye alobi boye na kikongo na bila lingala Simoni okendaki nyango lakati pozoki na pesi yo merci mama dia lingana zoyoka na ngambu esika papa disueme na mboka na yeko na pemba boko papa dimbango aleki alobi na ye disue landanga na nkamba ndenge toyokanaki apo mwana mokabila landanga ndo ya lobaki tikalaki na otala likambango na banda toziko landa matei na biso tozalaki bongo na partie liturgique siko tokomi na partie sociale banso tolamuka tokumisa mokolo mwa lelo kimbangisme oye
Boyo qualité batata ba maman. Kimbangisme. Oye. Kimbangisme. Oye. Kimbangisme. Oye. Beta maboko, beta maboko. Na banza biso banso totondi na esengo makasi mokolo mwa lelo. Lelo bongo tozali kokunola 73e anniversaire ya okamwana ya nzoto pe molimo ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangai. Wana ezali bongo double événement biso bakimbangiso tozali kofete. Mingi batunaka ba miracle esalemaka automatiquement. Na banza banso tolandi esengo eza makasi. Ndenge na français balobaka au moment où papa Simon Kimbangu mourait à Lubumbashi, de l'autre côté de Kamba, papa Simon Kimbangu kiangani nese. Nde sengo na biso bakimbangise. Témoignage de Obara biso bansu. Mutu atei biso wazalaki mulai. Atei biso, apesi biso histoire, apesi biso enseignement, poto ye batina ya mokolo malelo. Na banza ya moto sangane ya biso nyonso, pona kokanisa. Bokabona nzoto na molimo pe kokanisa susu mbotama biso bonso na centre d'accueil Kimbangise ya Kasavubu epai wapi mutu ate biso mokolo malelo ezali bongo révérend Emma Dikufwana ye azali bongo journaliste pe mopanzisa na banza ya molani histoire kitoko pe azali bongo chef de cellule ya papa Dangena na Kibanseke pe azali directeur de programme na
champagne. C'est quoi? Não,